Konoka, arc-en-ciel et boko bima. Area déception. Oyo tininga na zela, tako bazela kaboete. Oninga na yo, ouais se mettre en action. Suka suka se asilisa, wilio tikinga. Oh boko zwanga, toka bomelanga moto. Ma jolie. Chers internautes et bienvenue à votre émission présentée à Kinshasa par Junior Dao, super mec de la presse, garçon original. Balobi mingi mingi bo mesana olandanga na 3xW Vision TV. Dans Vision TV pour solo donc Yassika place ba vrai chéri baza place ba super mec Junior Dao, garçon original bazali. Donc babi caméraman faut mingi bini saka caméra ko sala ka moi bien talaga kabanini ba sentir que Junior Dao donc mi mawetu Rachel qui a réalisé bango Kéliane la patronne mon kolo na sentir il y a deux voix il est vrai babi mon vieux Gilles Mwanzo na sepeli mon vieux Gilles Mwanzo il y a ser tanto kelo vraiment na za o sepela Nalika nagi nazoaki pe moi code salaki nga moi bien banini mon vieux Gilles Mwanzo je confirme lelo cher internaute actualité toujours actualité na memeli bino l'un de musiciens ya Tim Wata. L'un de musiciens ya Tim Wata, lui il s'appelle Diego Milito Tokende to solola naye cher internaute balobi bela dinganga vraiment l'artiste. Bonjour. Bonjour Dao. Motemezoke Luka solution no kitenga lilita pene ambulance kumbaka babeli kuminga bokonote mama ye mote boke notikange pa ya chéri bana suka bakanga kamvula na kokite kokanga balarme lizibana mata ma chéri ya kotorchonne masengu Merci beaucoup, artiste Diego Milito, boni basango, yangola, nebi ki ozana soif banini, mais tout solo la nano, boni basango, Angola, artiste. Ouais, Angola, carré donc, image j'ai témoigné déjà, tout le bara poto. Tout éclaircir bateau mais image bene le bagi déjà na compte na biso et le bagi mingi mais le rôle la tananda wa baba vient biso le baga radio pe le baga idéologie faisant te do idéologie za la rare idéologie que tu la idéologie donc Angola tombé tout le monde déjà ba record ba 50 cents ba tika na ba signé Atlantique on a donc première congolais à l'Angola record premier musicien au monde après concert et bêta en Atlantique mais après 50 cents record on est salamate tout ce longolango donc ils ont fierté déjà ba congolais donc to betina ba palanka wana ba palanka ils ba côté ba concert et bêta marmesi la raté bitumbe bi marbat bazokar montazokite ba ibichombote on est là que ça bolingo bat bazana on a héritier goga donc na ba pomba na ba affairé na ba ministre na ba opposant na ba voyou na ba yaya na ba leki na ba chéri baza côté la Tim Wata pour makambo eza côté pour omoni mutu sorozo sale loro na yo faut y na ba vraie idéologie Koko tsara ba fausse idéologie pour lobby ba toujours ba comprendre que ça ba fausse idéologie ba otika yo ligne polémique trop te ngana rapna trop polémique te ngana ne réaliste na lo ba réalité Toroya artiste Toroya mingi na yebi mais Toroya tolobi boy bobeti na combien de villes combien de concerts so expliquer biso bela dinganga Azarlanda. On a salué Bela Dinganga, on a salué Mimawetu, na musique la femme noire, Bella, non fagisou Bella. Combien de concerts? Tu beti 5 concerts en Angola. Tu beti na Luanda et puis tu beti na Lunda Nord. Na Lunda Nord, tu as beti na Nzaji. Fallait peut-être beti na Lukapa mais. Viba courant ba nini ba mambo belé
raté concert. À part ça, concert, pas de rataki par rapport à professionnalisme. Hein. Pour instrumer qui est un peu en retard et tout. Par rapport à heure et tout concert on est rataki. Mais tout ça là qui on a en Angola, tout bêta na Luanda, tout bêta na Atlantico, tout est bêta na Palanca, tout est bêta na Mabor. Même dans Mabor, puis on a dans les Arasu, kita. Mais tellement tout bêta tout dominé. Héritier watana ba domina qui Mabor, puis Simba on a Maboko, tout kangi Mabor, tout gérer en oti na suka. Et logo zagité donc c'était bien. Tozaki sous na lunda nord to betaki na nzaz joan ezaki sous côté to bimisaki ba fiko fio njazi boponi nani wata na be papa neritiana goga fiko fio boponi nani wata donc c'est ça. Junto tozara ensemble quoi donc estamos junto lelo toza suna Congo toza dans la Kinshasa donc tu es sous dominé na kin pour ceux qui toza na ville wana mutalo bazate donc na bato bazo merci tozara ndeko dominer donc toza dominer mais avant to kota vraiment na profondeur ya masolo na biso na sengoka nzembo moko nzembo wana ya na fimo boalinga ngo trop ani de Mboya Nzambe babina kati ya Paris ani de Mboya Nzambe nzele mo ya bien ya taille ani de Mboya Nzambe donc ndia boye alela chant oyo bondela Jires soyi malé mbpe to kende to ki ofanda ani de Mboya donc ya Nzambe là dégomili tout l'artiste yewana alors grateleo donc bondela Jires. Manangeza support oenimaki komema charge à bolingo na yo ndenge mais ça fait même makabile quel que soit dira ba consommateur kasi lelo yo poni okinongai lokola vapeur anzungu esechapa kasoki bafungoli mofino kwe sayo nakomi frigorifié ani dembo sayo nakomi frigorifié yako jotanga to giflenga ponga inazonga dégivré sayo nazali nde sans abri longola ndeke lisala kasi lipapute okozangisanga moyen yakozonga na logi na nga nzete nazobanga bacoup de balle ya bafitié Junior Dao criminel ayibi na butu na ntongo babengani chef de poste faute professionnelle osali okimisi bolingo tikinde envie opena rumba papa maman bandeko nga mingi kota deuxième temps wana pena bondela Jires fumetikisi kalandiso ya Jires na nzoto nde nyonso ezalaka ya motu ya nalakoni mateke na ezanga yo bakati nzete bapikoli misisa tio malgré nana voix bien time tomeka mwandam quoi fumetikisi kalandiso ya Jires na nzoto nde nyonso ezalaka ya motu ya nalakoni mateke na ezanga yo bakati nzete bapikoli misisa teo ani dembo ya Nzambe Jires la vitesse no est débordée nazangi na moya kola na yo na molili tozalaka na besoin ya mwinde renier yo nde lumière nanga Christian Lokoto ya kobondela Jires Junior Dao ya kobondela super mec Trésor Mbali ya kobondela Jires Edo Mbula Chabondela Jires ayo bondela Jires. Merci beaucoup Annie de Mboya Nzambe na sur OCP quoi wanezaki dégomili to banini mais artiste est trop fan na biso mais artiste toyay mais oyeki masolo ya belé photo bête photo solo la fort ah ouais masolo souza bibino la team watande makambo mais boluka pe makambo fort teto luka makambo ezande biso siko bango nde baoluka biso po baoluka makambo
donc bango nde baluka makambo makambo za wata wata nde makambo mokonzi nde bambongo wata nde ba contrat mokonzi nde nyonso ya yao wata nde mokonzi ya le prince de la nouvelle rumba congolaise biso nyonso to diembela de bato wana nyonso baoluka nde badiembela baoluka makambo donc bazoluka wata po so otangi lelo so otangi kombo héritier te na émission na yo oza pe na bavi te Diego Milito tolobi boye toyoki basango na bapari wana déjà ani Dembobela dinganga ebsenga ki non baobamba ba affiche banini bientôt Olympia yebisa biso Olympia wana eza confirmé tondeni kasi yuzo mona da ba affiche buling to lo bana lang nini Olympia wana ezali bel et bien le 15 juillet Torbet Olympia tozala wana pour non sepelisa ba congolais ba africain ba namindele pour musique na biso za ba africain te namindele pe bayaka je assure que Olympia wana ekobetama aux assure nazo biso ke Torbet Olympia na lobi de na bi Torbet Olympia otuna ngai susu ouais Torbeta na lobi boye mingi to mona ba vidéo moko boye ndeko na biso mo bwazalaka na kati ya na Europe wana asala ba vidéo alobi héritier yaza aza mutaba asala ba combat ba sport de combat non asala ba sport de combat aza sportif donc kombone Yuri asala ba vidéo alobi ke wata amanka kiye donc c'est pour cela ndeza boye concert wana ko beta maté monsieur ono tangi kombo aza libre ya rozala na opinion na ye pona ye amon ke concert ezalate aza libre donc ye pona ye concert ezalate biso pe la team wata to boyo opinion na ye te donc a garder ka opinion na ye biso pe la team wata to lo parce que oui a sensibiliser ba mettre nyonso tout ya poto wana bani pour concert wana beta maté nga pena ba mettre wana nyonso sensibiliser bango bien donc Diego tolobi boye tozo ndima liberté na ye ya kolobake ya lingi territoire beta donc yepe pour te zamboka démocratie yepe fazala na azala na intelligence ya comprendre que biso pe toza na point de vue na biso donc c'est ça donc on n'est pas là pour montrer les doigts aux individus que monsieur tel azalaka na point de vue na yo wana mais habite so yo mon ba vidéo wana te les 16 à Rotal ata yete à Rotal la vidéo Olympia a Rosala wana parce que la sir pe ka osepela na musique to beta na Olympia pour toujours travailler quoi là toujours ba musique intelligente to même on tina ba Olympia wana to sala ngo bien quoi na habite parce que ndeko nanga mo atindelenga mima wetu atindelenga photo moko boye bazui affiche ya concert ya Olympia bati bar baobi que concert wana eza annulé naza nango na bité so na relaxation na téléphone donc c'est confirmé que concert wana eza annulé parce que champion Yuri a 5 ba mettre babi concert na beta maté te moni mambo ba mamba robanga mambo ba lobby ba grimace ba nini ezara nango na rappelé na bandeli susu naza on a te pona ko pointer doigt na mutu mo boy tam susu trésor mbalika da tam susu ayebi ete tam susu mona ngam na loba po ya yebaye donc asala mamba box à part ça abunda rapé na compte ba français donc aza français aza congolais te abunda na compte France abunda na compte aza congolais aza d'origine congolais mais nationalité abundaka na compte ya France dans ces gars français aux journalistes et local information mais on a biso ba congolais to gérer on a ba CPI to za na ba général Akafulex to me boy to zo gérer mais on a biso ba congolais na ba trésor Mbombo Kawel ba petit ba Sele ba mère na biso Usama Regine Lunga to zo traiter on a ba Thierry Bouda et tout consort na to traiter mais on a biso donc yepé le la compétiteur à ça la fierté à France n'a pas combattu au Kébunda biso to ça la fierté à Congo donc ça n'a rien à voir na mambo ya salara et ceux qui compétiteurs lelo a komi ko bunda na bagarre de riz donc yo mo comprendre si ko compétiteur a tiki
ring amo bunda na bagarre de ring c'est que a dérouté donc asala oyo asalaka asala ngo bien biso pe auto sala tout ça là ngo bien pour nous sepel ça va congolais nyonso nga elo na ozi lobaka eza na bengisi ba tout o bazara na Olympia ba Olympia nyonso ebetama ba oza vivant ba Olympia o ebetama ya ba Zaïrois na mindele ba ya kotala neto ko sala Olympia wana c'est ça. Merci beaucoup na sur Annie Demboya Nzambe place aza Yoki message ezaki lancé pour ndeko biso Yori ouais donc tolingi toloba boy Diego Milito. Mais bino c'est comme si ozo lukaka makambone na toloba tomoni bande on a biso mi balé ya maison mère Olivier na Arkeli ba usa sunini na kati ya Latimiwata Olivier Arkeli baba ba jeune congolais lokolanga et lelo yo nga na fier ya romona Latimiwata et comme go représenter Congo et comme numéro 1 équipe nationale. Il y a musique. On a ce que selon Yoto, selon Yoto. On a pas libre d'opinion, je pense. C'est parce que nous le numéro 1 il y a musique congolaise. Ce que on a expliqué ça. On a pas libre quand même d'opinion nanga. On a zomona, on a pas na congolais lokola yo. Latimiwata, les lois ils ont représenté Congo partout. Pour tout ça en Olympia, bazomona ka Olympia. Olivier na Arkeli na kati ya Latimiwata bongo déstabiliser vient bino de la forêt na Arkeli baza ba chanteur baza ba musicien oyo basara musique bien na yo na CPI na Karine Mokonzi na Chali Rubenga ba contredire ngate ke baimba bien to boité mais toyoki ninge baimba bien wana. Il faut pas bien na commune moi Kasavubu na coin moro. Il faut pas bien babi marapé basa la rapende Diego Milito to kende boné na OK Paris ba on peut pas kenda. Pourquoi pas? Kasi yangwana nde tolobi la team ne makambo. Ba ye place makambo ezala ba on peut ba komi makambo. La team wata nde makambo. On a makambo to sala na Bolivie na barnaqué wana na Olympia. La team wata nde makambo mais balobi Bimseli bomba caché à chacun $5,000 pour intégrer le groupe. Il y a la team Wata. La team Wata n'est pas $. Là, non, $, bilamba, beauté. Ce qu'il faut dire, Bina, organisation, évolution. Surtout bien, on a besoin de la team Wata. Au moins, il y a pour un profit parce qu'il va proposer là. Soki. Ponga na okele late soki master moraye aye na orchestre na biso photo ya mbaete obito ya mendeni so biso to mela champagne to peseni champagne so biso to kabola 5000 na peseni 5 Diego Milito to kende mais to lobi boy bande wana neti Olivier ba umeli na maison mère Arkeli abeti na maison mère batiki même ba vocal na boro ezoya ba ebima bakala mingi ti skoyo baye parce que peut-être monte peut-être baye parce que bokene peut-être penini Olympia boko kima na Olympia te peut-être eza phrase mon sûreté eza na tâtonnement déjà peut-être so to supposer kende baye la team Wata peut-être pour ba kende nini api ba kima biso sko to vivant na ngasko na vivant na supposition te ngana vivant na réalité en réalité tozo vivre na arnaqué na Olivier na Diego Milito na Mishkangandu na Kunzardo na la team Wata hein en réalité ils ont na to beta musique tous ensemble lobby soki Kunzardo peut-être à Monique nga vi na nga kokine na beti Olympia boy projet na nga vi et souvent na beti Olympia na vie kokine na sa sous musique te to na tikel na poto na komi jika na ngo beta kayu et ça point de vue à Kunzardo est-ce que ça la team Wata zo matakara place Kunzardo ozala na parler a otala Diego Milito na TV wana pesi exemple mais Kunzardo na lobité ka longa donc c'est ça. Merci beaucoup tanto kelo ani kelo donc Nassir bon s'est retrouvé mais tolobi boy
bon mon te guerre bolo kawana na vie na bino de la forêt. Bon Satan tine l'homme il faut wataza makasi peut-être vie et préparer pe l'homme roboé. Isa guerre te pour azuba mission maison mère. Yokati isa guerre te. Isa guerre te. Na musique to signé en absorbé licence te. Ba zupe mission de te zakarake. Ba frère mo ba yé pas frère na bango. Ba o sala musala to continuer suite ya marambo to zo sala. Deux ans ngo kutu rien à voir na guerre. Soki pe bat balingi guerre. Biso pe to za ba sodali ya Mobutu. To za pe na wana donc bateau donc ba obi ba bombe tout. Donc guerre ça na ngote so pe za esprit mabe la ba zwa on nenga mabe to kende pe ka mais en vrai ils ont nenga mabe te. Nani azana sima ya la timwata, nani azana sima ya héritier Watanabe. Derrière nous, c'est Dieu d'abord et puis le savoir-faire, l'intelligence. Bozo banga te bozo affronter na ba grand. Kasté so za nzambe banga no te. So po yebi mambo salo banga te. Ezalo la vena bisomo lo banga na defa adage na imo boy. Mona mayele abanga te ba accélérer l'élèvement na salle à classe pour travers année déjà bien. Donc musique na biso to beta. Mikolo yo nga nazobi yango palalan. Obi palalan. Kileron. Donc ata boko kondima. Ne place oza oyoka ngo et puis ondima ngo na kuzu ata na mtemo oyoka. Obi palalan. Obi la vena biso dingo ndo sa ba marche na ye. Palala. Maman peksa mona ko kende te mais mato inezo yoka palala. Oyoka BM. Oyoka tout en noir, oyoka j'aime mon mari, oyoka brusquement, oyoka musique ça parlant quoi donc né otoloba tout à l'heure que moi na maïli abanga raté babaxela ye babaksa moi na yasika na katanchik obanga te ke wata nenge Valère ando pesa obanga te soki ba Olivier nenge ba ye wana ba s'installer tom so ando linga bango plus que yo. Omoni papa le rabota rabana azarara na batu na yewe alingaka mingi oyebi ata nzambe kuta na batu alingaka mingi. Ce qui est important ezanine ezaki biso topesa les meilleurs de nous po bino bo sepela lobanga te nini arrivé na bango na kati ya la timwata ngana za msupe naza wa nzete ebete là déjà ba kake mezo vivre kaka en vrai naninga mabete naza na musicien on a banga na Congo te naza na batu na respectara Olivier beta oui bien très bien ouais oh ngana oto yebi ngana yo to yebi bien te ngako na yebi ke Olivier to buta ki soki wapi to zo kende Opération Dragon ti akei azo beta pe na maison mère ngana yebi. La Timwata, ils ont wingeti, non rappelé. La Timwata, ils ont quartier la tente. La Timwata, ils ont elle parité. C'est pas que Borkes soit n'est pas bêté. Borkes soit n'a pas bien. Mais tout ça na idéologie mon côté. Là tout ça la musique intelligente. Bon, bah tu vas comprendre ndambu mais au fur et à mesure tout ça qui ne beaucoup comprendre bien. Musique intelligente ezap na to sala ngona mutu. Il faut Olivia Zala, il faut Mishka Zala, il faut Diego Zala pour que to pesa, auto linga to pesa. Dimanche na bengsio na monanteba. Ya yoka musique intelligente quoi. Donc vous comprenez que tout bête en musique intelligente. Merci beaucoup la musique intelligente avec la Timwata wana donc l'artiste est Dego Milito Soki. A Roselep Soso et Loro Morobo y a bien dans ces planètes Zalasco tout en noir au salam bien ouais. La moto nazalaki ensoleillée aujourd'hui sombre tout en noir à cause de ton amour. Love arc-en-ciel les longs vous les akonoka arc-en-ciel et boko bima area déception. Oyo tininga nazela tako bazela kaboete
moninga na yo oya se mettre en action suka suka se asilisa wili otikinga bokozwanga etoka bomelanga moto majolie mawananga komona mokristo azolela mpe na nzambe balingi mpe na bolingo Willy tu m'as laissé sans avis à continuité lelo nazangi témoin et toko tendrenga sauvetage ya malheur en plein océan priorité barecours Nangaye zangi yano Ngana pesa chance Tobe malchance Na pesi na kokite Willy otongi Sheraton Yaba souci Na motema Mwana moto Espoir est s'envoler Désespoir est s'instaurer Au revoir et combien de Etoka ya Willy Willy etoka nasengi pardon kosala bongo te bela bongo te dinganga bongo te mima wetu chéri nalelie Willy etoka nasengi pardon kosala bongo te toka love na yo affection jolie caresse tendresse circuit dans mes veines et infectanga mikua na bela rhumatisme d'amour merci l'artiste merci l'artiste mettre énergie d'amour lelo kena yo ya Willy otikinga Willy merci baninga bazana ba CD bazana na ba téléphone ezali nzembo na dédié yango na Annie Demboya Nzambe babi la femme qui a la taille qui trouble les hommes Annie Demboya Nzambe donc il y a eu vraiment donc na yebité quoi tina ne bo mona super mec junior Dao donc wana mingi Annie Demboya Nzambe l'artiste nous chitons déjà vers la fin de notre émission, mais n'engena lo baboy. Tout le monde monaki na ba publication, na ba Facebook, bisoto ba to ba réseaux sociaux, to côté kotaki, to moni héritier Watanabe, Isaki après Angola, to moni na bon, selon les autres, ceux qui non, il était invité avec David Monceau, na tapis rouge, place Ibariana Bazaki, place Barti Sebele Bazaki. Est-ce qu'il était vraiment réellement invité parce que Belé non, il n'était pas invité à Kenera Rokangaga, ba photo, ba moné qui azala, ba moné pemena Riana, banin bani blo moi bon. Est-ce qu'il était vraiment invité? Te bato ba photo ebi bangot. Ba mission bakanga ba photo na ba photo nga ebi bangote yo photo ebi bango mission mo ba linga ba photo fort ala zala kunde okanga ba photo na ba mission américain mais le ti à un moment ça n'a ni des minutes Watanabe aye aromini azongsi ba tupe na norme akomi po okanga ba photo na ba mission africain ya congolais. Donc, biso tozaka bato ba photo te tozabina bato andule bena bandule man bena bandulia ba artiste quoi. Donc place au héritier azaragi wana eza place au ezaka ba Rihanna karaté. Place ba Tom Cruise ba yaka donc ils arrivent na différents genres ya bato. Ça ki wana bomonaki et bango ba lobo tembesila ki pona nini baota tembe na makambu oyo héritier akei kosala na festival di Cannes bango baloba tembe sili siko baota tembe pona nini et puis siko bien ça qui invité te kende ka rapport kanga ba photo Junior Dao tembe na date te o le 6 juin na osala tembe tembe za panda obota maki pour Junior Dao na reconnaître que tout ça qui une émission si siko vision plus olinga émission oyo ezala ndenge moko to eleka oyo eleki wana ozolinga oyo eleka bandeko baotala biso bamo ba juger mais na consentiment na yo malgré ba question eza yanga te yo po ozolinga oyo nayebi ke souhait na eza émission oyo eleka oyo tosalaki po tozo évoluer siko Junior Dao asala émission mais azosala tembe na émission ne ya kala pourquoi pas tembeza
tembe faut ça là depuis au botama qui zo la ta pampers o ça la tembe na pampers pour la ta culotte tembe na culotte pour la ta pantalon ti okufa tembe na veste tina kata bino ba guerre partout place au Liban roya au boye baté place Liban au moment tellement que guerre place bombe roya boye baté parce que boza encerclé donc na ba ennemi adversaire mutaza na bâton commandement ya ba vie ya batunyon suzara nzambe donc mutumo ta olobage héritier succès si la lelo et si lipete azate donc azate donc tembe zali tina suka donc tembe zali ezaba wana eza pona contredire mutute mais ça pona kozongisa batu na ligne ezaba longola ba force idéologique okotisa ba vraie idéologie un vrai garçon faut zara na tembe sur lati slim lelo lobi le rolamga na tongo slim ya lobi faut les gars lelo pour évoluer au sentir pe que évoluer na lobi bo aider Gomilito bon mais Deborah faut la pexer nga polémique mais bon permettre nga question moro banini na lobi bo aider Gomilito mais ndeko wana soi-disant na ya tembe wana tout le monde est premier na Trans TV moi le monto bêta premier et puis tout le monde souffre ego là mais quatrième le moi bon mais wata tout le monde attend le classement là té basala ga uba osala na wana Trans TV pe yo kanon wana otangeli nga ya songolo ngasko nazo informer OK omoni banat 50 cents asala record na Tine Atlantico héritier muti golongolango nazana nga na mamba batu te po ezalaki na finga ki nani te biso pe la team wata to maloba na yo ndenge ozoloba to comprendre bandeko baotela biso bayebi na vérité lelo yo orchestre oyo ezosala fierté ya ba congolais nyonso eza la team wata moto kontedringa azati na je parle pas des individus oh Fanny nani te Fanny la musique congolaise Sine nani oh tonton nani te je parle de l'orchestre pour héritier Watanabe moto lobaruta azati boyebi kaza boyaza boye la team wata tozo sala lelo fierté ya ba congolais nyonso donc moto contredire ngana likambo wana zati héritier Watanabe le prince de la nouvelle rumba congolaise lelo lobby wana bozo pesa biso raison ndambo pe bo pesa biso raison. Merci beaucoup donc là déjà nous chutons vers la fin de notre émission. Babi la team Wata Nemarambo là c'est l'artiste Diego Milito. L'artiste Diego Milito s'exprime au micro de Junior Dao super mec de la presse. Mais l'artiste c'est Torom Diana Souka Diego Milito. Moi quelque chose que tu avais en tête et puis un dernier mot pour te clôturer mission Nabiso. Tant sous question mon il fait qu'il n'a posé sur peut expliquer Bissou et puis un dernier mot et ça Bissou bien. T'es ngaming nazara na ba réponse il y a vrai surtout on a rôle bezara ka phrase na partager sa phrase mot d'amour bolingo ezala entre nous, entre les Congolais, entre musiciens, entre collègues partout bozala message tozana nga bolingo pour toemba bolingo tongo midi pourquoi donc ezaka bolingo ezala na banda kuna biso nyonso na pesi ba merveille et ba bonjour pour nazongi dana mboka bonjour nazalaki na mboka ya ba bondi ya bono iti boa tarde nazongi na mboka bonjour na pesi ba bonjour ebele na Patrick de Felland papa na Nagael Patrick de Felland papa na Nagael bisiko zali Jira Kanyola na pesi mbote na Akla Kanyol ba mbote bele bisika bozali na pesi mbote na les fidèles de Milito nyonso na pesi mbote na bayaya tout ya Medi Shikwanza Diego Milito azarana bino na motema na pesi mbote na ba vie na ngai bienvenue mokeni Zapolo akedi na ngeve na pesi mbote na Chaka Dokudinga na pesi mbote na yo Edo Bulash vie na ngai ya palais na pesi mbote lisusu na Mbuta Mudilangila na pesi mbote na GG Kalonda drapeau blanc
Cheche Kalonda drapeau blanc via baleki ebele na pesimbote na Cheribuda les réseaux pesimbote na Sylvain BH Boamba entourage nyonso ya mokonzi na biso pesimbote na mama CC mère na biso quoi donc Lolotte Molisho mami et na pesimbote na Eric Fouri li le leader de Matongé na pesimbote na bana Kavetu baolanda biso bisika nyonso bozali moka nyonso nakendaka bana kave basoutenaka ngai donc nazalaka mpena tribaliste te na tro nini te mais banda naosala musique en tout cas bana kasavu botikaka nga te nazoya mpe Olympia wana tozala na bino ensemble na baparis wana na balondon bela dinganga mima wetu mbote na yo Cynthia la cadette yo yebi kaka donc napesi mbote na Lara Odimba bisika ozali. Merci à trop, merci Nayo Junior Daou, merci na Mongali Oji, Trésor Madrid, na Pesimbote na Jolokis, grand frère Clarisse Panzou, Bisiko Zali donc, Bambote Bele na maître Zéfi Mouya, ya mère Anto Antouf, ainsi que na Papi Gracia, Bisika Bozali. Ainsi que na Venangai, ainsi que na Landry, Barthez, Bamote Bele Bisiko Zali. Donc on est ensemble, estamos juntos, Netolobagi Nangola quoi. Mais au Bossani Batumoro, Naniwana. au Bossani Bande au Bota la Bision, na Vision Plus, au PC Bambote T. Vision Plus, Bamote Bele Bisika Bozali, Dani Wane Mobali. Vision Plus chaîne site Nabiso, donc Vision Plus place Super Mec Junior Dawaza. Vision Plus na image beaucoup mais surtout comme on a parlé à Batu. Vision Plus image. Merci beaucoup Téléma parce que comme dans Souka, chers internautes, là nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais Naroti Kelaye micro à beta à CPL Sabino mais Naboaka moi batu o basouté Nara Junior dans Super Mec Balobi Trésor Mbalika donc Babi mon pote Trésor Mbalika donc je te salue Balobi Jonathan Ani de Moyan Zambé, Moutou a soutenu Ming Junior dans Super Mec. Balobi, CPI de la presse, Christian Lokoto. Donc on est ensemble mon frère. Cherika Longi arrête les temps. Toute la famille Kelo Kelo, Nambosan Binote, mère, tante Kelo Kelo. Aning Kelo Kelo, Miss Kelo Kelo, sans oublier mon vieux Jules Mwanzo Balobi Moutou, Atindara Mingi na Western. Et puis voilà, je vois encore Rachel Kiata qui a talisé Bango. Alain Gand International, mon grand frère propre, n'a pas su Bambote na France, place aux Ali. Like Makengo, ba voiture rebelle. Cyprien Kisonga, Hugues Malongi, Junior Kabananga, JK30, Omo, Naozilara, appelle JK30, Junior Kabananga, Naozilaraka, Naozilaraka, appelle. Bela Dinganga, Balobi, Mère Milan, Bela Dinganga, Oayo Pena donc, Bela Dinganga, Mère Milan, Mima Wetu, chers internautes, on se revoit prochainement, ciao. Laetitia Limoni, Limoni, Salate Mosi Naeba, Charolali Wabi, Bedata Sifleo, Nayoka Sokyoza Pembeni, Diana Mole, Tozo Fete Kaka, Zefi yo, Zefi Nanga Papa na Curtis, Ata Papa Boyinga, Nalibala e Salaria, Nakoye Kola Kikongo, Ya Bilis Machoko, Nakoye Kola Kikongo, Oleka Kutu na Bautotone, Bodevant Papa, Naeba ko se défendre pour na bolingo oyo. Zefi nalela ya la folie, mon amour sans frontières, Cherati Mbela Bafer, Salata Mosi Naeba, Cherolali Wapi, Betata Sifleo, Nayoka Sokyoza Pembenima, Soki Pemosika, pardon ya Katana Wewa, ce soir, ce soir.
Chibangu, Chibangu, ayo, ma, Gabriela.